fleur mosusu ezali te kaditela ngasa sangi pumba yende kosenga yo soki moyen ezali tokabwana le tomba tokokanisaka yo kaka tokobosanaka yo jamais de génération en génération otikali biso mingi Comme je le disais tout à l'heure, à des moments exceptionnels, on peut faire appel à des réservistes comme moi. Nous demandons à son Excellence, Madame la ministre de l'Auto-Massimaro, avant que nous puissions la conduire à la morgue du cinquantenaire à quelques 500 mètres d'ici. Pendant que Madame la ministre nous rejoint, Maison Mère fait monter la musique. olobi botika biso te na matanga oyo tozwi kozala biso elongo. Merci. Sous ces coussins musicaux, doser sans couper, doser sans couper. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, c'est un moment en même temps douloureux et de joie. Je demande aux danseuses de bien vouloir reculer, s'il vous plaît. Ici, en cet endroit, place du cinquantenaire, le gouvernement de la République, le comité d'organisation, la ville de Kinshasa souhaite la bienvenue à Simaro encore une fois, qui est un bon retour dans son pays et sur le sol de ses entêtes. Nous sommes en direct pour permettre à tous les Congolais de suivre le monde entier. Je vais donc donner le micro à son Excellence, Madame la ministre de la Culture, qui, au nom du Premier ministre Bruno Tshibala, qui est organisateur de ces obsèques, coordonné par la ville de Kinshasa, pour un petit message en lingala. Odosé, obédit s'il vous plaît. Merci pour la musique artiste na biso monene oyo atiki biso oyo auti kozonga na mabele ya bancetre na ye accueillir ye très bien yangwana na pesi bino merci na invité bino lisusu pendant période oyo nyonso ya matanga ozala to rendre hommage mérité na oyo albinisaki biso na oyo apesaki biso mateya ebele ya bomoi na vie na biso. Encore une fois merci na kopesa Pole Mokendi parole pour rappeler bino lisusu programme ya biso matanga ekozala ndenge nini. Merci. Merci beaucoup Madame la ministre. Avant Pole Mokendi aloba mabele ezana mokonzi nango ville ya Kinshasa gouverneur na biso azali Floriver Basiba boyebi ki André banda koti na parlement vice-gouverneur na biso de Tozana ye yana biso ya Kinshasa bobetele maboko makasi tango aza kopesa biso bana Kinshasa message par rapport à matanga oyo. Merci mingi na ndenge atabutu bozelaki mpona koyamba bien masiya tokosenga bino na ntango nyonso tu o milulu ekozala ti dimanche tozala na discipline ya kolela mowei totosa ye toyokaki oyo ateyaki tolanda mateya ntina suka ntango tolelaka bibembe mobulu ezalaka te naza na confiance na bino
bokosala ndenge tosalaka ntango tolelaka bibembe. Merci. Merci maboko pour le gouverneur Nabiso. C'est quoi le coordonnateur? Il y a un obsèque Nabiso. Il y a un coordonné surtout les apôtres mon kébi. Donc on peut faire un micro pour appeler Nabiso. Suite il y a un programme Oyonné monde entier autres Nabiso. La Persibino Mbote, la Persibino merci. Na Congo et la gouvernement et la République démocratique du Congo. Pour les alliés dirigés par le Premier ministre Bruno Tshibala. Pour les alliés Kokambama, na Félix Tshisekedi, na Ndenge Boyambi Toto ya Simaro Masia. Simaro alobaki na émission moko tozalaki na mona redi mokolo na kokufa redi témoin bolela ngai te bobetaka banzembo na ngai ndenge roi de la forêt azokobeta sikoyo ntina ya kolela ezali te bobetela yo na so maboko. Asaleli volonté ya président Lutumba Simaro tolobi boye lokola ye asengaki tolela ye kaka na loyembo yango mpona mbala liboso na palais du peuple tokolela artiste na salle de spectacle mpona grand show d'adieu na ye ekozala scène spectacle na ye ya suka ekobanda le 3 le vendredi 3 mai ti le 5 mokolo tokokende kokunda ye na nécropole. Le 3, tokozala na kati ya salle de spectacle pour la show d'adieu na ye. Le 4, toko continue kolela ye. C'est vrai que le 3, les alliés spéciaux Lingwala, les alliés ouvert matanga pour la batonyoso. Na kati on a le 5, le 4, et qu'on continue par hommage mutunyoso. Les alliés pour na kati ya Olte, les alliés na salle de spectacle nde bokokota te. Les alliés pour la batonyoso. Donc tokobanda le 3. Le 4, le 5, Tokoki Kokundae. Alors, Tokosenga na bino, Boya Ebele, parce que Zali, Nema Obagito Sepela, Neti Mini Festival, Neti Kermesse, na Esplanade, na Katia Hall, et na Katia Salle de spectacle. Merci beaucoup. Donc, quand les autres vendredi, balobi vendredi, les amis vont tenue spéciale, Kakina Lipapa. Vendredi, les amis vont Kakina Lipapa, Tokouta, bon, on a morgue. Il y a 51 Tilingwala, Moutounio surtout, Mbati ya Kaki, na Lipapa na Makolo, pour la contourner, les protège. Quand les amis toujours la musique Oyo, la sécurisation de la police nationale congolaise, merci Nini na Pékin, à Gobini Sakor, suite les amis à la On continue à répéter dans des chansons. IHPI, vous comprenez quoi?
vraiment on dirait que donc mais là comme la